pasi sango ya mawa bandeko nanga sango moko ezosala pasi mingi na motema kandenge boyebi ezosala pasi bandeko ezosala pasi lelo penza toyeli bino sango lisusu ya mawa sango lisusu ya matanga la famille sango moko ya mawa makasi kaka lobi na butu kande boyebi avant to lala mbala moko toyaki kozwa sango kandenge ezalaka. Bon, comme d'habitude tolingaka na biso kozala pressé ya makasi te, tolingaka nanu tozala vraiment informé ya makasi pour que toya kopesa bino pe information na ndenge ya bien. Kandenge bomonaki déjà na ba page ebele, bomonaki déjà bato ebele balansaki déjà makambo matanga na côté ya ba comédien na biso bandeko nanga ezosala pasi mingi na motema komona ba comédien na biso bazokufaka kilikili lelo bolala bolamuki boye comédien kingandi akufi lobi kuna bokolala bolamuki boye comédien kingandi akufi ekomi kosala pasi eloba ata bandeko mosusu sikoyo ba comédien na biso bakosila te to ekozala ndenge nini parce que chaque jour ekomi nango kama matanga ba comédien ekomi kaka o mutotela kufaki mutotele mataki mutotele kitaki bato ebele bakomi kobanga bandeko na ngai kande bomona photo kuna likolo kande bomona bandeko na ngai titre ndenge lobi toyepeza na sango pasi sango mawa toyepeza na sango matanga toyepeza na sango moko ezosala pasi mingi na motema sango ya mawa sango matanga sango moko bandeko nanga ezolelisa sango moko bandeko nanga ezosala pasi ya monene pasi moko insupportable na Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien Gavker ayeli bino ba masolo kitoko Gavker ayeli bino ba masolo moko bien Gavker ayeli bino ba makambo ya sur ya kafo ba makambo moko otolobaka bisho moko ya moto Gavker azawana azosungaka ba papa Gavker azawana azosungaka ba mama côté ya ba mama quand ndenge toyebi biso ba mama ebele tozalaka toujours et encore. Je m'excuse na ba makambo mabomu mona mama libomu nde libomu ezo salaka epasi libomu mataka kitaka côté ya ba papa pe mingi ezalaka mikongo mona papa azolaka mikongo mosusu papa akoki lisusu kosala ba makambo mosusu te oyo esengeli papa asala
yango omona ba mama mosusu omoni azali susu na patience te basi mosusu omona akomi na epe ko bimaka libanda. Pourquoi? Parce que de l'autre côté papa azokoka lisusu makambo mosusu te. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino sangomoko ya pasi, sangomoko ya mawa, sangomoko ezo sala pasi mingi na motema, sangomoko ezo lelisa bandeko na ngai na yeli bino sango ya matanga. Kandenge bomoni sango ya matanga la famille, kandenge toyebi biso nyonso na minute to na moma oyo tozo lela ndeko na biso na kombo ya Delta Force. Ebele ya batu toyebi ye komedia munene, ebele ya batu babengaka ye ka président Delta Force. Ye penza aza président, azalaki président parce que lelo azali sosote, azalaki président ya groupe ya Delta Force. Soki lelo tomonaka ba Cardozo mi l'esprit, tomonaka Cardozo ajouaka kitoko bandeko nanga, c'est parce que azalaki epai ya ndeko na biso Delta Force mutu penza a forma ye lelo oyo la famille papa na biso to président na biso azali sosote. Nini esali keno aya kokufa. Avant na kota na momo zindo ekozala mwa malamu na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Donc, ce makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, bambote nanga na yemoko Mama Lisi Mpitu ya balisia, Mama sociale, Mama na biso ya ba conseil ya makasi, msala nzambe ya tongo. Bambote na Madame Madrine Mafuta Mwasi Nzambe. Na pesi bambote na Madame Madame Nabiso, la parisienne ya Tongo, Madame Judith ya Povisa, et pourquoi pas ma maman chérie, ma maman d'amour, Maman Eugénie Zemanga. Voilà la famille. Quand ndenge na obeta masolo ya liwa, ya ndeko Nabiso Delta Force la famille. Ndenge zaboye na côté ya ba comédien, na bato maboke matanga ike ezongi. Matanga ezali bandeko na ngai ezosala pasi. Toutaki kokunda papa na biso Jani Fayi, comédien moko pe ya munene penza makasi. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo.
na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandeke ezalaka ba mapango akoteka yango yo la famille. Bosombelaka bana na bino ba mapango. Sombaka bana na bino mapango. Talaka lelo toye kobeta masolo ya liwa ya papa na biso Delta Force. Ayebaki te keno lelo na kokufa to lobi kuna na kokufa ayebaki te. Tango ane bandaki ayebaki na ye te keno liwa ekoya na nzela na nga te ayebaki te. Yango ezalaka toujours malamu parce que ndenge toza boye nzambe nde ezalaka na pema na biso. Soki nzambe apesi yo pema lelo omoni ke oza na mbongo. Sombela bana na yo lupango. Tango kosomba bongo ekozala malamu mingi parce que ata soki lelo liwa ye na nzela na yo oyebi ke ndenge eza boye l'essentiel bana na nga baza na lupango. L'essentiel bana na nga bakonyokwa te. Ekozala malamu mais soki osombela bana na yo lupango te bandeko na nga yango bomonaka bato mosusu bana bakomi kotelengana bana bakomi bakuluna ekozala pasi pe mawa ba mapango eza nango ka $350 ya pamba oza na mwa lupango banda kotongisaka na yo malembe ata soki lelo nzambe azwi yo oyebi ke bana bakozala na mwa place na bango ya kovanda bana na nga bakotelenganaka te ezalaka bongo. Mabele mokonzi kaninge balobaka ata soki lelo tozonyata mabele lobi kuna mabele ekoya konyataka biso. Vanité de vanité toute vanité quand ndenge toyebi biso nyonso na se ya moi toza ba pèlerin la famille yango na yebisaka toujours bato ebele ba o balandaka ngai na pesaka toujours conseil que soki nzambe asali yo grâce apesi yo pema yeba ndenge nini ya kotambola parce que lelo tomona bato mosusu peut-être abeli makasi abiki bato mosusu peut-être abeli na ete ya kofi bato mosusu ka ndenge ezala kalamuki na tongo akie musala ka ndenge akendaki kozonga nde kokufa. Donc liwa yaka na banzela ebele yango na encourageaka toujours bato yeba ndenge nini ya kotambola soki oza mwana nzambe oyebi ke place nyonso na bando tambola place nyonso na bando tia makolo naza mwana nzambe ata soki liwa ye lelo na nzela na nga naza prête soki oza mutu oyo lingi makambo ya mokili oyebi ke ndenge naza na nga boye lelo to après lobi soki nakufi na okende na nga lifelo eza bien toyeba ndenge nini bandeko na nga ya kotambola place nini ya kotiaka makolo na biso ekozala malamu mingi. Ndeko na biso Delta Force ka ndenge na uti koloba ayebaki te ke lobi wana nde ezalaki mokolo na ye te. Liwa mutu moko te ayebaka ngo te. Jour a liwa ezalaka nzambe mutu ayebaka ke jour kingandi mutu kingandi akokende jour kingandi mutu kingandi akokufa nzambe nde ayebaka. Mais nous autres toyebaka na biso te liwa eyelaka biso kaka eye kaka okufi tobongisa banzela na biso toyeba ndenge nini pe akovanda na bato nga na esalaka nga mwa mpasi pe mawa komona soki mutu akufi peut-être boza na matanga omoni bato mosusu bakomi koloba mabe mpona mutu. C'est connu de tout le monde balobaka toujours soki mutu akufi fo kolobelaka ye malamu mais eza na baka mosusu soki ozalaki mutu mabe na se ya moi ekozala malamu ata soki okufi bato baloba mabe mpona yo. Pourquoi? Parce que ozalaki mutu mabe ekozala bien yango bongisa etamboli na yo bongisa evandeli na yo ekozala malamu ata soki lelo okufi bato quand même bakomi ko se souvenir na malamu na yo balobi mama wana azalaki mama moko bien mama moko ba conseil azalaki mama moko alingaki na ekobonisa bato te azalaki mama moko je m'excuse azalaki na patience ya makasi talaka kolemba misala eke zongi kote mosusu ba mama ya ndako kote mosusu salaka ba émission ezalaka pasi pe mawa voilà donc tobongisaka evandeli na biso tovandaka epenza bia na bato
toyebaka ndenge nini akose comportaka na bato na baninga mosusu. Lelo oyo tokomi komona na communauté na biso mona bato mosusu kofinga nde kofinga, kochola nde kochola, bato mosusu omona kivantak moko eza ta na motu na makolo te. Yango mosusu tokamwaka soki motu akufa bando sala kivantak kuta ta na bilamba ya kokunda na ye eza te. Mais kivantak kaka ya pamba. Nasuka boye ko découvrir que bilamba nyonso bando lata bandaki na eko defa. Atikala kosomba bilamba te. Alors bande kunanga to bongisa evandeli na biso to bongisa surtout etamboli na biso na Nzambe. To bongisa ezana bato mosusu bakozala ba chance peut-être à 50 ans nde akufi. Mais ezana bato mosusu la famille 20 ans akufi, 40 ans akufi, 60 ans akufi. Donc tuna muntu azana tana ye azana ngonga na ye ezana bato mosusu peut-être obeli docteur ayebisi yo ke non ndenge eza boye kopika kana yo to kokufa. Muntu quand même akomi ko bongisa nzela na ye mais ezana bato mosusu okoyeba na yo te ke non lelo tolobi na kokufa oyebi na yo te. Elo toloba kaka eza représenter ba condoléances na famille mobimba ya famille ya Delta Force. Ba condoléances pe na côté artistique wana tomoni ba comédien nyonso ya mboka na biso Congo RDC mon pays. Ba condoléances pe pa na bino toyebi ke eza matanga monene kan ndenge bozaki na matanga ya Jani Fai oyo pe matanga penza monene la famille. Zambalola apesa bino makasi surtout apesa bino bomoko ya kokunda papa na biso parce que toyebi mingi na baka ya ba fête ya ba matanga boye nde ba makambo yaka o alobaki o akendaki kuto asalaki boye. Nzamba apesa bino kimia surtout ya kokunda. Congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.